Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pana moto kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate ba banso batelaka motema bayokisa makasoni soki mokete na bino banso ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as butu monene ya mabondeli ezalaki bongo kuna na aseka bandal oyo ekamamaka bongo na évêque Pascal Mukuna lokola momesano bana na nzambe ya bipai na bipai bayaki meke na ntina kokota mvula ya sika elongo na nkolo loyembo mabina pe matatoli ya ndenge na ndenge eyebamaki bongo na kopesama na ntina na kolakisa monene na nzambe tolanda boni bana aseka bandal bayaki bongo kokota mvula ya sika elongo na nkolo. Bon, na kolo bakiveye lekani très bien. Elekani très bien. To sengaki na bana nzambe bapusana to ya ko komisa nzambe kolongo 2022 kokota na 2023 vous avez ba image va répondre positivement baye to komisa nzambe to bineli banda 22h 6h du matin donc Makamto, il est très bien, très bien. En 2023, tout ko yebisabande ko ko na distraction te. À partir de lundi, il faut battre à l'église pour tout dédier mbula ngona maboko na nzambe. Bande janvier décembre, pour la favorable de son ambition. Makamate, maladie te, lokote 2023, ils ont quand même année accomplissement ya bilaka na nzambe olwa seleke oya lelaki 2022 aseka pe pour l'église col de Christ zamba pesi bisango rinane foto sala musala bato ba lemba te to sala musala pour le cas né passé il y a 2022 donc pour la communauté seka ba programme news ekopesama après musala sen otokozana ngo le 16 oyo ba communauté news ekozala pa boyo donc tokozana ba service ya makasi parce que moi ya juin tozali koespérer kozala na stade de martyrs. Donc ma préparation fait banner déjà. Nangambo ya église la vie c'est Jésus na bokambami ya moto nzambe Michel bango pe lokola batika la kisimate bazalaki wana mpe pona kozongisa nkembo lokumu epana tata na bolamu nzike e asali bango na mobumu ye euti koleka ya solo penza bana nzambe bapambola maki na malakisi kitoko ya moto nzambe Michel tolanda boni yango elekaki na ilobelia Olivier Mukendi Chibango. Je dis pas toi, pas ceux de ta famille. Et pour moi, en 2023, je ne peux pas tout spiritualiser pour te dire qu'il n'y aura plus de morts, il y aura des gens qu'on va enterrer. Parce que mon nom c'est Dieu. Il a payé. Et il est fatal. Écoutez le frère et soeur. Parce que ça arrive des fois. Lorsqu'on traverse seulement l'année, vous verrez quelqu'un qui était même à l'église. Quand il a traversé l'année, il dit c'est fini, je rentre pour dormir. Je rentre pour aller faire peut-être
topesi nzambe merci mpona bolamu oyo nzambe asaleli biso abakelaki biso kuta ane nyonso 2022 asaleli biso ngolu tosali une très belle traversée de l'année 2022 à l'année 2023 pesi nzambe merci botu nyonso mobimba libota ya nzambe tobeleli nzambe mpe toyokaki liloba na nzambe na ntina etali la croissance de l'église. Et lorsqu'on parle de la croissance de l'église, l'église est sa pilier, l'église est sa kitité, l'église est sa débana dans Zambé. C'est-à-dire on a parlé aussi à cette concerne de la croissance des enfants de Dieu. Peto Belaki, Martin Itali, Molimo Mosanto, puisque Molimo Mosanto, Yenda Sungakana, Osunga Mo Kristo, ete mo Kristo ayeba kobika na ndenge sengeli yango wana topesi merci na nzambe pe longonya na nzambe ye moko pe na bana na nzambe nyonso baparticipaki kati na réveillon oyo nzambe azwa lokumu na moni en tout cas tosali entrée ya malamu kati na 2023 tokomisi nzambe parce que aza malamu toyebika kosalela biso mpe bolamu ebele kati na ane oyo mpe tozwaki occasion ya kosambela mpona mboka mpona ntina etali ane oyo eza ane électorale toza na posa mpe kimia ezala na mboka na biso nzambe apesa bakonzi mayele bwanya bomoko bolingo ya peuple mpe peuple bomoko bwanya mpe bolingo po ete toyeba kosala mpe traverse mpe malamu de 2023 à 2024 na kimia wana kokomisi nzambe en tout cas merci adresse ya etonga ebengami na nkombo ya communauté chrétienne la vie c'est Jésus paroisse ou temple la vie c'est Jésus eza au parage ya Montfléry na commune de Ngaliema en diagonale ya Kandwano sur l'avenue Amato numéro 32 de bisika adresse ya etonga ezali awa na joli parc Ngaliema au parage de Montfléry Zambé apambola bino boyei malamu boya à chaque fois on Zambé apesi occasion ya koya koyoka liloba na Nzambe mpe koya kosambela yaka koyoka liloba na Nzambe yaka mpe luka elongi ya Nzambe. Le Seigneur est là, il est là pour toi, il est là pour vous, que Dieu vous bénisse abondamment. lolenge moko pe kuna na ecclesia na kombo le témoin de Christ na bokamba ya moto na Nzambe pe ngolo bango pe lokola basangana ki na ntina na kokota mobu ya sika elongo na nkolo esika kotia lokolo ezalaki te pambate bayaki lokola momesano meke na ntina na kopambola Nzambe na nyonso oyo asaleli bango tolanda Eteliyobe kotatola que mieux vaut la fin que le commencement. Ezali malamu suka. Nous bénissons le Seigneur parce que nous tous qui sommes arrivés à la fin, nous devons vivre les avantages réservés à ceux qui patientent. Ceux qui arrivent à la fin, ce sont ceux-là qui ont un esprit patient. Mais les orgueilleux, na aseka kwenge kuna na komine matete lolenge moko bango pe lokola bazaleki wana penza mpona kotalisa bolamu na Nzambe ya solo ezali malamu kobana na nkolo pe kosilisa na nkolo kolandisama na makomi esantu bana aseka kwenge kuna matete bango pe lokola bapambolaki Nzambe na butu monene ya réveillon pona koyebisa ete balingaka ye mpe bakobanda mobu esika elongo na ye tolanda
J'ai vu parmi ses enfants celle qui va se marier en 2023. J'ai vu parmi ses enfants celui qui sera élevé. Il peut acclamer parce que l'Éternel Dieu t'a vu. Mais il faut des cris de joie qui acclament très fort. Mon Dieu vient de te voir. Ce matin, tu reçois l'onction. Pourquoi? Dieu t'a vu dans ta famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Tu étais la personne cachée. Tu étais la personne idéale. Dieu t'a vu pour te faire le plus riche de ton quartier. Na ngambo ya Goshen Church oyo ekamamaka na mosali na Nzambe Diba bango mpe lokola balobaki nini bakopesa na nkolo na bolamu nyonso oyo asaleli bango na mobu oyo tikosila na ntina ena bayebaki kosangana na butu ya mabundeli mpona kolakisa boni bazali reconnaissant epai ya nkolo na bango tolanda ezalaki juste mpona kosukola l'église kosala veye moko ya traverse na bana nzambe nyonso tu na kati ya mission évangile Goshen na yango monaki tosalaki vraiment prière oyo ya kokabwana na biloko ya mabe kokabwana na ba souffrance na ba pasi côté ya bato sanctification bato ba comprendre que en été mutu changeaka vie ya mutu ezali comportement habitude ko se révolter ndé ko sala changement na kati ya vie ya mutu nzamba pambolo non to bâtir année na slogan moko eza facile j'entre dans mes droits mutu nyonso aza na droit kobala mutu nyonso aza na droit kosala mutu nyonso aza na droit kobonga mais ozomona bamosusu baza limité na yango tobi ke année oyo vraiment mutu nyonso to akokota na badroit na ye oza na droit kotonga il faut tonga oza na droit kobota il faut bota oza na droit kosala bota parce que motema mabe ezodomine mingi na yango tosengeli mutu nyonso to atelema oza na droit na yo moko donc na kati ya année na début année na suka année makambo tolobi lelo ebando salema nzamba pambola bino nazo pambola d'abord président na biso Félix Antoine Tshisekedi nzamba batela ye bazoluka ko sala ye mabe mais ko simba te et puis nazo senga unité na kati ya basali na nzambe bomoko amour motema mabe leki makasi na kati na lingomba et puis nazo senga na ba fidèle o balembaki batelema bazonga na makambo nzambe ba o ba bandimela na nte bandimela ba o bazo continuer ba persévérer ba continuer na kati ya crainte nzambe nzamba ba programme na biso église to bimisa calendrier ya église dimanche oyo tozo bimisa calendrier na yango dimanche ya le premier to sambela mercredi pe to kokutana lisusu to sambeli jeudi pe lisusu na zana kati service dimanche au kuna pe lisusu to kokutana ya le 7 to sambela lisusu donc ba programme na biso ezaka normal mais calendrier nde soke bimi dimanche et ko bebisa ba programme nyonso oyo ya église nzamba pambola bino merci à tous en avenue d'Ibaya numéro 69 précisément na Kasavubu référence ezali croisement Chaba d'Ibaya soki bokolanda biso na ba page ya église et kozala malamu koti na YouTube obeti Diba Wanzambi au koti na Facebook mission évangile Goshen au koti na page ya pasteur Diba Wanzambi officiel au koti na mission évangile Goshen officiel donc tokoyamba bino na ba page wana nzamba pambola bino boza béni. Bande kwa fondation Kadi Mosala bango bayibaki kokabola lipa elongo na ba mama baye bakufela mibali na ntina na kotosa elo bana nzambe eza koloba ete religion solo ezali ya kosunga bana baye bakufela baboti elongo na basi baye bakufela mibali ya solo penza esengo zaki makasi pa ba mama na ntina na kozwa lisungi ya bandeko na biso ya fondation. Ma mission c'est de rendre les gens heureux. Oui, parce qu'il y a triste.
rester besoin de Senghor, c'est ma mission parce que je suis une femme à mission. Donner c'est bien, il faut aussi le démontrer par vous. Et vraiment Valérie pour la place, c'est pas si à vous on est manifesté, on puisse faire ma mission. Mission à mission quand on est fils en tout le bas, c'est pas que pour aider le veuve. Je dis les orphelins, tout ça comment on va projet, d'ici l'année prochaine, on va vraiment approfondir sur le projet. Je suis une native de Matete, on a besoin pour encadrer ma gêne de Matete. Dans l'autre dans le monde, on est envahi par les colons. Vu que dans le natif, on a Botami, on a Poli, parce que la fille, finalement, je peux aider comme ça, c'est ma base. On a besoin, quand on va plus de ma veuve de l'orphelin, ma maman, ma jeune mère en difficulté. Donc, vraiment, il y a des gens qui ont besoin de la maman, comme Aya, pour rejoindre la mission. Nous avons un bateau en permanence dans le bureau. Donc, il faut comme vraiment y bandir en marche. Boya, tout le monde a idée. Surtout pour l'évolution, puis en pour que les temps vont la bonne. Parce que il y a soit ça, il y a beaucoup de samani qui ont fait de musique. Quand mes accords, maman veut, et pour la précision, vendredi passé, donc on a orphelinat, puis on a fait orphelin. Parce que nous avons un biseau à Tata orphelin, à Zamibala. Il y a un moment qui a dit le roi, il n'y a pas orphelin, à la qui dit non, n'est-ce pas rare, on va faire la mibalité. Nasukaka mpona bato bakufela mibali te nalesa mpe bana oyo baza bakufele lokola ngai yango wana mpe tokendaki elekaki na bachaine mosusu bino bozalaki te lelo loko eza mbala na bino ifo bato bayeba ke mission na ye eselimite kaka na bamama te bana mpe bazali alors toza mpe na biro toza koétudie so mbala nsima tokoki koélargir espace pour ke bato mosusu mpe bademini mosusu mpe bameka kozwa mwa loso mwa lipa mwa na kombo ya Yesu Kristo. Peuple des dieux, ceci vous concerne. La communauté des églises Pentecôte en Afrique centrale, CEPAC, organise une conférence biblique première édition qui portera l'étendard sur investir dans l'œuvre des dieux. Durant 2 jours, soit du 16 au 17 janvier 2023, de 14h à 18h, vous êtes conviés à cette grande rencontre des étoiles. Vous aurez comme orateur le pasteur Bienvenu Matinda, pasteur Bouga, pasteur Roland Odalo, pasteur Kyungu, pasteur Amissi, pasteur Daniel Kawata, la salle chaubeuse située sur le boulevard du 30 juin, référence au texte Africa et les lieux indiqués pour cet événement. Cordial bienvenue. Bandeko ya centre évangélique la résurrection bango bazalaki bongo na milulu minene ya mikolo tuku mibale na moko pe wa bazalaki kobondela mpe kokila boye baite basisaki yango o mokolo ya ine ya sanza e tolanda boni na kumisi pe le visionnaire papa na biso Dominique Ngoy na kumisi pe papa na biso Jean-Pierre Lutumba na nyoso oyo kosalama na Congo Brazzaville na kumisi pe papa oba oyo ameminga na bisika oyo nazaki motopamba ya lakisinga nzela ya nzambe ti o na komi awa na sika oyo thème na biso euti na papa na biso Dominique Ngoy sur le Dieu d'alliance. Nzambe asalaka ba alliance na basali na ye yango wana il fallait kosala mosala ya monene bokomona na sima bimage bakisi na biloko obayi kotika awa ezaki na basi oyo baki na bakisi pona bamonaki libala il faut pona za mobala vanda sur place il faut kaka kisi yana ba jeune ebele bakota bakisi ebele pona makambo ya mbongo donc il fallait départager ça on a tout le monde si bato importance il y a alliance et deuxième semaine il fallait tout ça là, tout parler de l'alliance maléfique, ma bé alliance maléfique, ma conséquence nango, et nzamba sali mingi a sali grâce, bato mingi ba comme mabiloko, ou ba bon na bandako ba ki na biso église, mais de temps en temps ils consultaient les marabouts, bon qui na makambo culte, ils ont mené beaucoup de choses graves, ils dormaient na ba maï, na ba cimetière, il y a eu beaucoup de témoignages, et na souka semaine na souka, il faut te parler de la nouvelle alliance, to kotsi bato na alliance ya sika. Alliance au Jésus lobby a eu pour nous servir, a eu pour nous se servir. Donc alliance est sans intérêt parce qu'il y avait 2 médiateurs, il y a le premier Adam et le deuxième Adam.
Le premier médiateur, il ne voulait pas rendre compte au Père. Il faisait tout à sa tête. Mais le deuxième médiateur qui est Jésus-Christ, il est tout. Papa Motalobina Salabwe, Papa Motalobina Salabwe, il faisait tout. Akika rapporteur, ça c'est le bon médiateur. Et puis l'air Alban Nabiso, Akina Benterete, Akolkabo Kondité. Alobi Oya Kolandanga, Salmi Beko Nanga, a facilité à mon papa de Kola Moni Papa, a facilité par Salaba miracle Oya Sali. Et c'est ça, Alliance Yassika. To Koti Bango, to Sisi, tu vas répondre, Koti jeune. Sisi petit Nasuka. Pour te prendre que ça année à Sika, il faut qu'on remercie. Nzambe na makambo nyonso asali na biso ane oyo na mabe na malamu parce que Bible lui rendons grâce en toutes choses. Donc ezali moko na biso tokola la pongité ka pona ko rendre grâce na bomoi o Nzambe apesi biso pona ko kota na 2023 et tozana pour un peu ya monene na 2023 tokoyamba papa na biso Titi azali moko ya papa na biso na centre évangélique ya résurrection na Kisasa tokoyambaye na fin du mois il y a janvier tu as lié une invitation moko au papa na biso Lutumba Lobi il y a Henri Papa il tokoyambaye na tango ya suka il y a avril et puis tokosambela mingi tokuta na papa na biso tokoyaka na sango papa Dominique Ngoy vraiment tokozelaye tokozela pe maman Hélène Nzambe akumbama Nzambe asanzolama il fallait quand même là il fallait rester à 21 jours. Alors papa avec un engagement dans l'autre aux autres il faut ça continuer à refus. En tout cas je suis choquée parce que 5 ans sans voir ma fille. Il y a des moments où elle délirait là-bas, maman, si tu ne viens pas, en tout cas, moi je vais rentrer. Quand ma papa en tout cas, déjà ça me donne ça m'avait choqué. Comment ça, on a 5 ans, dans ce monde a été. Papa a dit, je me dis, c'est moi qui dis, il faut que les personnes qui n'ont ça, parce qu'ils pensent à la mise. Alors, vendredi, quand on c'est plein de jeunes, papa il m'attend, on est là, parce que là, on est sur le salaire pour la distraction. Avec la majorité, semaine prochaine, ok. Avec encore la route, alors, plus on va dire au fou. En tout cas, ok, ceux qui ont voté pour passeport, petit. Papa, ils ont commis la chambre, ils ont s'échangé le téléphone, ils ont béni que madame a dit que ça est Direction commune ya Selemba na quartier Eradi na orphelinat partage ton pain o ekumbamaka epai ya papa Max Mbenga équipe ya Kelboul basali visite guidée esika bana balalaka sima bapesi bango bilamba ya sika basapatu pe biloko mususu bana basepeli pe bakomunike toza bana na ye asunga biso vraiment tikete nzambe na lola pambola ye abakisele bele vraiment atika ete na musala zo sala nzambe akomise bisika nyoso alinga kokoma nzambe vraiment abakisela bango vraiment oyo ezangaki na ndenge asali geste ya boelobi pe tokofete nango vraiment. Max Mbenga responsable ya orphelinat partage ton pain ye pe asali message. David Sala ozali ministre te ozali député te ozali journaliste. Et tozane esengo na kombo bana nyonso tu ya orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim o tozana ngolu ya kokamba kopesa yo merci ndengo sungi bana opesa ngo na motemba na mobimba eza bilamba solo. En tout cas na bonne année 2023 oyo bana ya orphelinat balati kitoko grâce ya partenaire ya Kelboul oyo ezalaka na Turquie monsieur David Talamaku oyo alekeli na nzela ya Kelboul mag na DG na yango David Ntsala basepelisi bana yango ba orphelin nyonso balobi un grand merci. Papa David Talamaku nzambe ya pambola yo pona geste kitoko sali ya kolatisa ba orphelin na bonne année oyo boende zalaka ekei.
Elemi, Assemblée Puissance du Christ, par le ministère de la guérison des blessures intérieures, et bongisi ponayo, butu ya losambo, ya bilombe na losambo, ngonga be moko, chaque samedi à 23h30, na nzela ya basali na ye, balobete kana yo eumeli mingi, libala na yo etungisami mingi, kozanga na yo eumeli, kolela na yo, zambe amoni yango, eza likambo ya mangomba te, lamuka, bondela, eza ngonga na yo. Il a délivré Pierre dans la prison. Pourquoi il a délivré Pierre? Parce que les chrétiens ont vu que trop se trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, ton mariage est déjà parti. Ta famille est dispersée. Tu n'as pas un bon boulot. D'ailleurs, à la fin du mois, tu commences à fuir ton bailleur. Ta maladie là, tous les hôpitaux te connaissent déjà. Et puis, quand on te donne les médicaments, il n'y a pas de changement. Cette maladie-là est venue pour te détruire. C'est pourquoi, bien aimé, cette nuit ici, j'aimerais que tu te lèves. Zambe amoni yango eza likambo ya mangomba te eza likambo ya boyambi te eza ngonga ya kondima ya mutu moko nde yo papa mama elenge belema likolo ya pasi na yo Zambe azotanda loboko na ye chaque samedi sur TVSCD chaque samedi au samedi longo na biso en direct ou soit sur avenue Yangambi numéro 70A nesika ya losambo. Bien aimé, kozanga te, butu na yo, ekoko pesa biyano, butu na yo moko, ekoko bongo la makambo, olala mingi, efuta yo te, ngonga ya kozwa mbano ya losambo, yango ebelemi, chaque samedi à 23h30 sur TVSCD, landa elongo na bilomena losambo, okangolama, problème na yo, pinzoli na yo, eumeli, Zambe atindi loboko na ye, na zela ya ministère, ya guérison des blessures intérieures. Pierre ne peut pas rester à la prison. Cette nuit aussi, nous disons trop c'est trop. Ta vie va changer. Ta santé ne restera pas dans la prison. Ton mariage ne restera pas dans la prison. Ton travail ne restera pas dans la prison. Nabutu ya lelo. Nenge nazo sambe la boy. Ange na zamba kitananda ku ya bana na zamba. Atende ko kango la bango na ba situation. Yango tolobi bondela. Lamuka bondela ezangonga na yo molinga mikati na nkolo trop c'est trop lobiko na yo ebelemi ngonga ya bikamwa na yo ebelemi Assemblée Puissance du Christ. Bozalaki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azale yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso